Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda émission na biso ya Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo ya Radio Zumel 1000 bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini? Lelo tobombeli bino mpona kotalisa feti ya Saint-Valentin oyo ekozala mokolo mwa lendi, kotalisa ndenge nini bapapa bazali milengele mpona feti oyo ya Saint-Valentin opri ya bamama na bango na kati na ndako. Bandeko babolingo feti oyo ya monene ya Saint-Valentin bino moko boyebi ndenge nini bato nyonso tu bazali komibongisa. Mobali azali kobongisa bakado pona mwasi na ye, mwasi pe azali kobongisa bakado pona mobali na ye. Kasi motuna ezali, eske mibali nyonso bazali kobongisa bakado pona basi na bango? Pe basi nyonso bazali kobongisa bakado pona mibali na bango? Pe mibali nyonso eske bazali na makanisi ya kopase ba fete wana ensemble na ba mama na bango na kati na ndako? To basi ba mipeseli ba raison ete mokolo mwa lendi bakozala na mosala songolo ba raison kilikili po nini? Po ete askive mama na bana po ete akende kofete yango na moto na ye oyo esika ayibaka na pembeni. To pe yo mama mokolo ya feti wana ozali deja ko eskive papa po ete okende kofete feti wana na esika oyibaka na pembeni. Wana nyonso tu tokolobela yango mokolo ya lelo, kasi ava ete tolobelela yango malamu tokosenga na papa Botamba kuna na régie tutela biso nano mwa loyembo moko ebongo sima tozonga na kati na masolo na biso.
oyo katika mama.
mucho sexo.